Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde. Bandeko na biso nyonso ya Kuli Media TV. Lelo tozo sola awa na pandémie oyo fléau oyo côté biso na monde entier. Tozo plus particulièrement pour la bandeko na biso communauté congolaise oyo baza vraiment touché na libanda ya mboka. Tola na ndenge to yambe baninga oyo tozo sola pona bino. Lelo to yambe bino bandeko eza émission moko ya pasi pe ya mawa. Totali tomoni bandeko ndenge nini bandeko na biso bazokende. Na yango to yambe bino lelo toza na kati ya salon Caroline na Bandal na Prince Kasavu sur Chibangu en diagonale ya Kin Marché. Toza bongo na Aïda Aïda bonjour. Bonjour maman Zidane. Toza bongo na maman Caroline mukolo salon. Bonjour Caroline. Bonjour maman Zidane. Émission lelo comme je viens de le dire au sommaire que eza pasi mingi tout le monde lelo na poto. Biso moins tozo tambola balbi confinement mais biso moins ça va un peu par rapport à bande konde baza libana ya mboka tokolo ba amo pona bande konde ni ezolekela to bano libana mboka ya pona bande konde ni bazara na biso toyebi ke bango bazara sur problème ezwi biso bango bazara trop sensible pona biso balinga toza na passe mais lelo ezwi bande kona biso baza libanda amo Aïda pona bande ko oyo baza libanda. Oui, vraiment surtout toyebaki tu vois toi ta noir on a vraiment bateau pe bateau tika biso et ça vraiment pas si mingi bango nde baza kuna bazoyeba vraiment ndenge nini ezolekela bango et biso babi confinement se confinir confinement Aïda confinement mais tozo tambola malgré basi po na bandako mais biso ku tozo tambola ta pona nous vraiment ba confirmer biso penza pe bien té mais bango vraiment kuna nde bakanga ki bango et na basango oyo yé vraiment mité mezoki vraiment mité mesali passe toza vraiment de cœur avec vous za me penda sunga bino mité mezoki comprenez hein vous entendez un peu du bruit toza na salon ça fonctionne hein bazo sécher mutusuki Caroline un mot pour la bande ko baza libanda na passe au pona confinement au mode confinement de baza. Ah maman Zidane les mots me manquent nazomona mot ou bien façon de formuler phrase te pona koloba na bango oyo koyeba ke na eloko moko eza na délai boye esila na délai boye ozozela ngo na début ezaki toza confiné mais na minute oyo bakoma lobake bazokoka lisusu te c'est trop bazoyeba lisusu te bakolongwa bakobima quand bakobanda misala na bango quand bana bango bakotanga kutu nini te mais vie na bango nanu bandeko nanga on est de cœur avec vous même si eza partout mais oyo nga na moni lelo na bapoto na ba image ya bandeko na biso batiki biso corona existe de l'air est grave to prendre conscience peut-être que biso na kin tozo réaliser ngote po ba biso te ke o muto azai pembeni no akufi nango daga te bato bazota poto bato bazokufa mais non ça mais nzambe ko matina niveau wana te mais na bandeko surtout boza na poto toza na bino ensemble tozo mona ni to sa te bino tozo vivre yango réalité yango na yebité ezaka pona na ko se fermer kala bandako wana eleki na punition eleki na corona ba stress nyonso oyo bandako vivre te sibitima ba biso vana na ndako na bana na mobali na nyonso na kata donc non c'est o bo vivre wana nazo zanga ne ko formuler phrase boza la makasi ba o ba kufeli tozolela na bino elongo papa o ba kufela baza ba congolais ba congolaise de Congo eza na deuil Congo eza en deuil monde entier eza en deuil tozolela to prendre conscience biso na ne komeli biso te biso to perdre ba membre ba famille te en tout cas to mona ngote que le quoi eza lisomo ko zo beta mais pas mutu mususu te o wana ba eba iteke ba kufa na ba corona mais lelo oyo molimo na bango ezongi biso to tikali to prendre conscience corona eza surtout ba congolais na Kinshasa to prendre conscience corona ezali mazisu prendre conscience corona ezali afi mokolo gardez vous bien na bana ndako maman chérie Élysée bina na Strasbourg vraiment to moni awa manda bande ko manda tini ba photo bande ko bakei vraiment nazomona bandeko bazo défiler awa ngirigiri pona papier ya kufi msuba kombo eza te vraiment eza pasi to moni bebembo
oui tozomona batininga ebele ya bafoto Christian Bamos Mosengo, batini bafoto Patrick Mwabila, batindi bafoto ya Papi Kanza, basi bakunda bango vraiment Adela Kiala, batindi bafoto awa namoni Ejide Zangamoyo, vraiment ba grand monsieur Banzunzi, Bakwambongo, bato bakei, et puis tokomona ndeko na biso Loris la congolaise vraiment accueilli. Oh, pour ne citer que ça, baza ebele bandeko batiki biso vraiment Aïda koza bato balingaka mingi babaki nanga vraiment lukano na Aïda pe toyebi ke oko soulager bango na suka, mais bandeko nde bakei bo biso awa tozo comprendre monde confinement est-ce que eza respecté ils ont respecté ndeni baninga ku bango eda bazola ezolakisa ke bato bazokufa ta na poto biso awa bato bazokufa ka bato ya likolo biso wana tubanzi kokufa te tozoyeba te soki eza na Kongo bi ekoti te ozomona parce que neti babiso bazokangakanga bato na bandako mais tozoyeba pe te c'est bien bon ke babova na bandako mais bariske yango mpe awa biso nano ezokoma te bana batika pata biso baoyo osombi batiki bato basombi te babiloko bani biloko bamatisipe moya kosomba te babiloko yango mpe eza te na makambo nde bazoloba awa ke bato bazokufa bato bazosaba esiko moye baninga te na poto yango bato bakei bato bazokufa eza maladi moko vraiment ezoboma kandi bomoni tosalaki na bapi vraiment soki orespecte na tozoyeba pe te mama Zidane maladi eza pe ka lolenge na ndenge ya komibomba yango tozoyeba te parce que babi ata soki mama Caroline alati elamba boye alongoli nga na simbi nazwi loboko kaka soki topesani boye tozwi tozoyeba te soki maladi euti wapi vraiment mitema eza vraiment ya kozoka mitema eza vraiment pasi toyebi te soki eza temps de la fin nde ekomeli bato parce que na baeglise oyo bakangi bandeko na biso moni ozalaka makasi na intercession bokangani 2004 bobondeli tosopaka mawa na Nzambe parce qu'on n'a pas le choix parce que soto bitu bana kolela lelo ti mkololo kosila toyebi solution te donc solution eza kaka kolela mawa na Nzambe ke eloko yango esala kekende mpepa ngweleka po bakongole tozala pe à l'aise parce que boye bafamille na bango bato bakufeli oyo epesi pasi mingi ozomona ebonga te okike moto abelaki ubi azwaki likama boyeke sivitima kaka boyo corona ebomi etu perte monene na babota emo Nzambe apesa bonka makasi namoni baye kotinda yanga su ya JC Katanga ya Malolo donc vraiment ezoleka ezosala bien te ezosala bien makasi te confinement ezala total vraiment na bino kuna garder bana makasi ya bien eza que bana bazoke sous l'école te ya bien eza yango wana ko garder vraiment bana bato baobima mwa moke kosali mwa course na bato bazosala course bozala vraiment prudent pour tozo comprendre apparemment ekomi on dirait bato wana bakomi mabe mpona biso donc tokomi kogene bango po tozoza pe batémoignage Caroline babike soki noir pa ke pe na hôpital on dirait bamindele pe bakomosa pe mo basystème moko ya bien te donc so bokoloba un mot mpona par rapport makambo bango bazotémoigne ekomi soko obeli kaka na ndako basi soki mopesa kobanga moto azali na mama moninga ne moto te soki mpe oyoki bien na début ya makambo yango nde toyoka kaka ezotambola na internet ke corona ngo virus wana basalaki nde mpo bainjecte banoir sikoyo Nzambe kaka na bolingo na ye esali le contraire sikoyo moto bango so akuta ye na noir si moko kopike mba moko ata oyaki na mo estoma na yo asali oka elo moko wana okei babi yango wana ezosalama mpona koma bato kliki mpe ya bato batindi biso bafoto eza kaka kliki ya bastar ya bato oyo bakenda sango coïncidence wana obike masida naoluka nayeba parmi bato namoni bafoto wana plus de 20 personnes namoni wana eza kaka bato babwakaka bato bakenda sango bamusicien babwakaka sikoyo nayebi te mama biso baafricain Nzambe na protéger biso oyo nao naloba yango wana parce que kolobaki oyo korona ekoti awa te wi korona ekoti awa na bato oyo bautaki libanda baye ana kini nde bakoti korona epuis bato yango baza bato oyo babase classe te bato moko baniveau ya likolo oyo bazalaka mingi auti poto ake Gombe auti poto avani hotel moko boye ya luxe bahotel moko ba 3 étoiles
yango moni zone commune na biso ya Gombe eza en quarantaine mais eloko epesa pasi nini bango baza en quarantaine balobi babanki kosala balobi bato bakende bato bakombolaka ville bakini bopeto bakoki kokombola moto akini bopeto wana auta cité azouta masina azouta kingasa azouta cité aki kokombola Gombe bato nde bakombolaka basengaka mpe akomboli sunganga mwa mai moto asimbi deja mbongo wana mai aza na virus ewa pese mbongo wana esali nini ezuye sikoyo ozonga na petit peuple koto na bagombe na banini contamine mais sikoyo protection penya na Congo awa apa nzambe na yebi te. Aïda naoki babi protection eza na masque na ba gants et tout comment masque yango bazolata ngo ndeni parce que ba comprendre te pendeni ya usage ya masque wana to nto ebeza vraiment ndeni ngane na yokaki masque wana mutu akolata ngo eza mutu o aza na corona pona apesa mutu aza na corona te virus mais tozomona partout na ba transport ba nini mutu nyonso tu ayesa no alati masque mutu kaka yo na bi maladie tokufa kutunde biso bena soko ya ne tokosila na 5 jours apam parce que eloko ya babi normalement batu bape no pesa explication no pesa babe biso babaki batu faut ko lata ngo pona ko se protéger mais normalement eza pona muto yo aza na virus ndako ko lata ngo po ezwa netinga ite ozomona siko biso olata okaka wana étouffement olata kozana ona maladie te siko papa mona quartier na biso yeso azonga na pokwa asokoli ya tandi na tonga vabi malati yango lisusu achengela en plus yango balata yango journée mobimba te eza na kisi ka bachaka wana siko kongola komo nyika ngo lokwela mbe kona kwata bilambati mais papa nazo bomba pela mwana kuta toucher ta bombe likolo te ba kongole bele alata yango na ebite so ba tsango na compte à casse poussière te on dirait comme on a compte à casse poussière ne ba tout ça ta ba lati pour la poussière ya solo kana tel garçon mona molière ba beti ekutudia zo zane monde watu wazo bwaka bakana ya lokoti yango achango na javet do yo moni mutu mo wembanga vimba ki ba chaka parce que azo nika una javet ko akia kausi yango akikoteka donc ezo vimbisa bato eza kisi ça pena kisi bachaka wana ali osaye yango apozo changer pour la bato bazo yeba osela ngo il faut qu'il y ait sensibilisation bato ba comprendre casque yana ba ochango poani pourquoi ba ocha gant pourquoi ba ocha casque ba ochango na moment nini casque ba ochango pona nini il faut qu'il y ait sensibilisation na minute corona ezo circuler propagation na ezo sama ndenge nini bato baza sous-informé franchement tous ça bato baza sous-informé bazo yeba te au moins bandeko baza na poto bazo yeba ke baza ba précaution ba ke so na kimi mbongo il faut na sala bo il faut na zonga ça c'est bien tozo mwana ba supermarché nyonso avokota ba chemo so osokoli maboko mais nakati batie basona banini ngai na bon des fois ngoke na kosome mwana mwa ji mwa nini avant na kota supermarché basokoli singa maboko mama papa tala patia papier mouchoir bapesi nga na pangwisi bazi machine liboso na lelite mama etina luboye oh ngamo pe na lelite na koti bapesi nga jeto po na baye bakie basala nga test na avant la côte na koti kola tuni mutu wana mi papa botesenga na sikola boko na nga na yebi kedo eza na infection te sikoyo bacharge na bino oyo eza na kati awa yo moko simi bagate outi kozongo kuna oye kotia panga biso tozwaka ngo est-ce que eloko nela sake muto asimba ki chagana azaki na problème te parce que on a désinfecté maboko eza pour quelque temps parce que so virus eza na kati awa tozwa ngo mbala moko siko chariot oyo oh mama après pesa na réponse sinon temps te désinfectant ngo ya 24 heures non et puis tant aussi si na chariot repousser chariot na yo oye na guichet ozui otombo ocheche na guichet non yepe muto azosala facture il faut zoka a checker alekisi azu a checker alekisi vous voyez que toza vraiment chez wana dépasse sukole maboko na tongo asimbi combien de colis bato ba na nini na ba mbongo parce que mo to désinfecter ça quitter trop so na désinfecter te linette na désinfecter so na comme na porte na tango pembeni na sukole maboko na sukole maboko na zuma net na simbi na tamo na journée mobile moto na simi mbongo ona compter o eza na sac na désinfectant ngote na ke apesi moto a guichet ye pas cible na ebisio soke koti na fongo bande ko nga l'ignorance tue o balobaka na lingala kozanga ko yeba eza liwa ya ndam bi ebomaka
bosunga biso ba gouvernement bo sensibiliser batu bo sala ngota sufu bata ba video batine biso na ba téléphone nene na kosa parce que ba masque est tenu rakate ya ba makambo ko suko maboko est tenu te parce que kosi melongi te ya elongi na ngamoko siko seconde oza tout dans réflexe osimba miso ya kosimba mbongo nano yo gérant na nga ilunga azaki rebandi awande kozaka na masque contacté ya 3 mètres abisinga mama il faut vendre sa bato surtout na 20 bato siko aoteka masanga bato bazotema libanda na masanga aza ne 1 mètre mais aza nani ya simi bouteille apesi mutu wana meli asisi komela anomela na bouteille asisi komela apesi ye bouteille wana azongo na liboko na ye atie ayaki kosoma masanga na kazie ake mpe na depo apesi mutu kazie mutu akazie asimbi depo apesi ye masanga yebisanga omona te wana eza ignorance mais azo se protéger na biso makasi ya makasi koma tolela nde kanda nzambe ekita te oyo eza nde kanda nzambe ekita te parce que tokokoka te tokokokima maladi oyo te aida mpona yo importance ya bagan eza ni par rapport makambo toloba moteki bato fo balata bagan oui eza vraiment important mpona olata bagan wana eza mpenza bien ezoede donc mpona bapoussière mpona banifo kolata bagan mais mpona casque eza mpona bato oyo baza na virus nde bako kolata moi neti maka una otyo oloba bweti kosima mambo mais sola tina yo ga osukali maboko na nini wana osukali maboko na wana et tout bien oessuie pe bien olati bagan osali bacourse na yo ntango ozozonga ongoli pe bagawana surtout likama osuka maboko faut comme apena habitude ata maladi esili koto continue toujours kosukolaka maboko na biso parce que moni nde osanini atténuer wana osu yango sozo sina saki non osali loki place moko poubelle eza obwaki osukoli maboko neti likama maboko mama papa mwana elenge et comme velo mo bo habitude tosukolaka maboko na biso parce que maboko nango ezaka ebele mais infection pe ezaka ebele ezaka ate nzambe nde asali ke toyeba ta coronavirus oyo po toyeba ndenge nini mona maladi eza coup de sifflet penya ya nzambe alobi eza na classe sociale te virus oyo donc après nzambe on dirait eza coronavirus parce que ata président de la république azobanga après nzambe na minute oyo coronavirus so da penda domona mene basali oyo ngaba banda koswa baza na mbongo yo nazo mbongo coronavirus yo coronavirus non bato ya abonné coronavirus baba s'abonner mutu so le coronavirus mutu nyonso tozolobela coronavirus donc aza nayebi te na micho aza millionnaire et puis coronavirus wana ata na bato baza monétiser na coronavirus apesi bango mpe na ye maladi mbamoko oyepwani soko otali kote mbono eyaka émission tosala ya coronavirus 0 franc omoi apenda ke dollar ekomi orange na bato basala nini ayebi alexi ta na ye nini epuis bien kapoza na sensibilisation ezosunga bato bazwa baprécaution mais à niveau ya youtube pe frappé bato ya youtube de so kote koka maladi wana omosoka batangi maladi wana yo moko timbelake coronavirus basoka atangi akombo ye bango youtube atie moko émission ekoti bamoko na zone orange ezwa ata 10 franc te problème te mpona mbongo na moment oyo Caroline na moment oyo biso vraiment toza besoin mbongo te efrappe mutu nyonso biso na bacommuniqué ya président de la république atanga salon de coiffure te mais mazuzi oyo okoti okamwa ata ida okamwa okuti mutu aza te mpona nini deya bato baoya te nazala plus de 10 travailleurs ocomprendre banso bazwaka transport so dépensaka mosusu 20 000 francs 25 000 francs par jour mpona transport na bango yebisaka tokoti eloko te 10 jours ezwanga 250 000 nakoti eloko te nazwa mbongo afuta bango wapi nazwa problème c'est mieux vanda mais naovanda na motema pasi parce que ayebi ke mwa transport na yo wana soki ayeba pourboire ezalaka maga salaire eza fin du mois mais pourboire ne ezalaka mosoki ozonga ndako na mwa 10 $ na ye mwa fin de wana soki aza moto ya économie akoma mpe na mbongo ya ndeyo ya salaire na ye omoni ça fait très mal oko balobi peke to réduire to ya corona mpona kovanda na mwa confinement tosala mpe kama barotation biso toza bangage bato baza batravailleur ebele bo bakoyeba kosala ata rotation ke 2 personnes par semaine loyeba oyo baye loyeba oyo baye tozalaka na motema na ya kosupporte yango malgré eyebani dele te pasi su yango wana mama eyebani te magasin ezalaki ya kokanga na minute oyo galaxie efungoli
bachinois bafungoli bamaison victoire nyonso eza ya kofungwama lobi na poko aleki ya victoire ezongi normal siko korona eki ete kutu toyeba te to ezobakisama me bamaison so efungwami parce que moto alembi kovanda na ndako de oyo ekoya eya mais ekomi na pasi ekomi pasi makasi soki tolobi oyo ekoya eya ekozala susu pasi makasi koleka biso soki tozosala sensibilisation oyo c'est par rapport ya bandeko bazotika biso bato bazokufa pasi na biso yango wana parce que biso ntango tozwaka baproblème so bakisi dana malade aida malade kuna Caroline kuna moyen te bazalaka trop sensible bavamo base sensibiliser oyo atindi ati oyo asali boye baprière morale financière matériel basalaka basungaka biso yango wana ntango likambo ekoyi mpa na bango ifale kaka tosala yango tolendisa bango toyebisa bango ke tolingaka bango bapesaka kaka oyo oza nango donc biso toza nango te oyo toza nango yango totransmettre mpa na bino mawa na biso tozocompatir na bandeko baza libanda. Un mot de la fin Caroline soki oza na bandeko okoki kofortifier par rapport ya fléau mpona baonso batiki biso de partout toza de cœur na bino eza vraiment pasi badiaspora nyonso bandeko ya biso bozala ya libanda mosala oyo tosalaka lelo oyo so tokoma kozwa mwa baretour nango na mwa quelque chose mpona bino bato basabone biso bachaine na biso so totala biso 80% eza libanda bandeko ya biso ya poto lelo oyo ekweleli bango bazobima te bazokufela bato oyo baza plus cher mpona bango en tout cas boyebake tozolela na bino ensemble toza na bino bozala makasi oncle na ngai gikala nabengaki na ntongo abi toza toujours enfermé na mwasi na ye mama Claudine donc bozala makasi vraiment ndeko na ngai belle sœur na ngai beya elenge aza toujours ya kokangama Pasteur Nginda mon ami d'enfance na mwasi na ye en tout cas bozala makasi toza toujours de cœur na bino vraiment Serge Bwanga Bervic Sadila Feza Banya en tout cas bino surtout tolingi bino mingi nzamba kobatela bino bokozala toujours ensemble na bamikolo oyo eza koya ensemble ya mikolo oyo koya aida wa bino aida ye wana amonano na bandeko oyo ozocompatir na bango sosa ata comédie ezanga te mama Zidane mpo mayemiso etamboli ngai eza vraiment pasi mingi eza pasi nazomona ndenge situation ezokende mabe eza mingi me nzambe mawa kaka asopa mawa na ye poloka kosenga mingi eza te nzambe kaka poso tobi tolandela ndenge nyonso tu tokoka te tana baaméricain bato ya puissance ya monde me bazolala mpenza bazokende bongo biso baoyo tozalaka basingiliki oyo mpenza toyebi te tozalaka 4e na monde soki nayebaka ku te sozalaka 4e na monde sikoyo ya boye corona soki nini yango wana ekiti awa toyebi te neti ngai nayebi te pene soki ezwi ngai nayebi te yesu mawa mazidani mitema ezozoka moyen te me tozosenga kaka na nzambe abomba biso nzambe vraiment apesa biso makasi mitema vraiment ezoswa mingi koleka ezoswa vraiment nayebi te soki vraiment nakobakisa nini bato potina mwa message particulier bon message eza vraiment ke tovanda na bandako kaka ndenge bazoba yo oza na posa na nga naza na posa na yo donc mibomba mibatela respecte mbela oyo bato bakonza mboka bazopesa biso oyo baminganga bazopesa biso tosalela yango awa bakisi mpe ezoyebele na kisi oyo bausiko bapirate su kisi na biso moko eyaki boye voilà bapirate yango tolandeli donc bazaka na posa tokufa banoire bakufa kaka biso tokufa te mpo bino ndele bosala biso bakongo biso bato bino tosala yango te biso tosala yango te bino bando kosila kaka baza mpe fragile bino mindele bakosila nyonso mpenza biso totika na kosila te parce que bino bambosala biso tosala yango bobobasofani biso mtoluki maladia biso mtoluki te mais bakongole kane baokene bata bakongole baafrikain kane baoke kotraitaka bango kuna mboka so italie soki nani baboya baza baraciste mais babi soki bakongole soki ngapeli bakongole boye ndeni nani africain moko akende konini bango ozomona donc nzambe aza nzambe ya bato mwindu ozala mino calme oleka bien makambo nyonso esila africain nake kosoigne parce que nzambe aza nzambe. Voilà, tout est bien qui finit bien. Tozali na salon Caroline toyeko sola en long et à large to sololi bomoni Aida bomoni Caroline ndeni to soli sur Kuli Media TV to soli sur pandémie oyo
vraiment oyo ezoboma communauté congolaise eza vraiment touché toza na makasi bandeko batiki biso nuit part ke na Kuli Media TV bokolanda ndenge nini touti kosolola ndenge nini elekeli vraiment tosola yango tozwa baprécaution tovanda na bandako soyez confiné ne sortez pas bokanga bana bobomba bana ekozala mieux mpona biso mpona tomilengela biso baoyo tozali en vie nde tokutani na prochain numéro merci